communion. Ça va vous dire. Vous comprenez la bataille à côté ça. Comment est-ce qu'on a dit qu'on voit les outils là? Dis pas, nous souvenons pas. Pour la même servant dans la police, ceux qui n'ont pas bénéficié ont été payés comme la bambouba. Parce que ça va être vraiment mon cher, pas le cercle, il y a mon corps pour bien y en mourir. Como eu falo como é Eucaristia, hostia, et là parce que la temps où elle est au roi, les rayon qui est là pour elle couronne n'y a pas, couronne n'y a pas, si vous avez pona, pour y aller pas vite, tant que si vous avez les maquis, tant que si vous avez pas de Congo, il est pas allé, reine. Des sika bomoni ya kibavita na royauté oyo ya biso ya biso oyo tozonga na boyindo na biso nde asali couronne oyo ya kibavita azolaka ya nsanda nzete ya nsanda nsanda yala kwa yala nsanda oyo alekitaka boye couronne wana bokonzi ya bokumu ya bokoko ya nguya ya bokasi uchaka sio yake pavita couronne wana msusu tikaza na ngesi koyo yake pavita babongisa ki couronne kitoko pe kuna banji na bisani sikoyo mingine balaki panzo vrema couronne ya pape pona siko na messe na communion na couronne olingi nini ekomi guerre entre kosakana na bozape nzoka entre kindoto ya mondele na botata moto nde na motindo wana banzwa vremba atindaki abengisi yaki mpavita yaki mpavita ntango abengisi ayebi ete kuna bato wana mobulusi ekoti couronne miyeli te parce outa poto ti a musika bayeli roi de Pedro IV whisky bakosi ye eza masanga papa melaka bongo atindeli ye ntango ye araisonne ke masanga ya papa oyo mpena papa melaka antuka boyelaka yango atunobi obomelaka na ntango opesaka komino alobi oyo eza likolo ya wana oyo nde euti tout droit papa ye pale abiongoli kwiti eyaka te na se ya kwiti nde sika sikoyo le 1er juillet bakotinda bakanga yaki pavita nde bakangi yaki pavita ye panzokenda se ya kwiti nde bamindele oyo basango oyo bakatolike oyo mibale balobi biso moko nde tozosambisa ye yalobi te toza na bajuge oyo bakosambisa ye tokoyeba makambo nini asali alobi te ye pasamba na jugement ya Rome biso moko tokosambisa ye roi lokola azalaki na kwiti bayela yaki pavita wana bake kokanga ye bashene na mwana na tata baro mobali na ye bayela bango le 1er juillet bandeko pasi nini eza na kati ya makambo yango soki lelo bayindo baza insensible na makambo oyo wana na bino nyonso bayekoza kolanda biso na ngonga oyo tina televizio tina bayoutube na biteni nyonso tokabola na bino makanisi oyo malamu longola sentiment ya religion na yo tia sentiment ya boyindo
ce sentiment no pe qui mutu en tant que mutu basango oyo mindele oyo Laurent Delic na Bernard Begalo bayaki awa lokola baprêtre baza na niveau ya kokoma baévêque l'amour pardonne nde mateya bateyaki bolinga na bino na bino bolimbisaka masumu ya bato mpe bambeba ya bato bongo alors soki toteyaki pavita ndakisa mosumuki na lingomba oyo ya bango ntango bakangi yaki pavita mpo basambisa yo eske bango basango baévêque basali messe bango mutu babenisaka bana mpe bapesaka bana mafuta ya kotisa confirmation ezalaka epa na bango baévêque mpo bakonfirme yo boyambi molimo mosantu ingeka nivo wana nde bazali baévêque wana mibale donc mais la communion me bango nde bakoconfirme ozona de confirmation mpo bakonfirme yo mwana nzambe soi-disant mafuta wana bango baévêque siko baévêque bakomi bajuge na tribunal ya nini na tribunal nayebi te na instance wana judiciaire nani anomaka bango na ordonnance ya nani na kati ya cour royale na lopango ya roi nde basali la cour esika bakosambisela yaki pavita ekomi cour militaire cour judiciaire cour spirituelle tomituna yo yaka kosala messe okomi kosambisa bato ebandi ndenge me soki yaki pavita asali hérésie soki yaki pavita abimi na makambo ya bino kasi tokolikya na nguya soi-disant oyo bango baza nango soi-disant ke Yesu aza na nguya poni basalaki losambo te yaki pavita bongwana mpona nini badesanvutaki ye te babenga na milimo mabe soi-disant ezalaki na kati na ye elingi koloba bato oyo bango nde milimo mabe bango nde basasin bango nde bacriminel balata soutane na réalité baza bolobeko koma mokili na biso e baza kosalela lokuta mpona nini balangwisi roi aza na l'état d'inconscience à agir n'inconscience matondo mingi mpona eleko na biso mpe eutaki kosalema bokolanda na vungamu télévision bakotiela bino élément ntango bazoboma Samuel Do epai ya Prince Johnson na guerre oyo ezalaka na Liberia mindele bayaki baconvaincre Charles Taylor parce que ezaka na même chemin Charles Taylor na Prince Johnson mindele bapiége Samuel Do ntango siko bakangi Samuel Do bokomona scène wana malamu ndenge elekela na Samuel Do ndenge elekelaki na yaki pavita bokeseni kaka ezali te Samuel Do babomi na kokatakata ye yaki pavita batomi bokomona mondele azomelisa Prince Johnson masanga mpe azopangusa ye mandefu nde aza kopesa ye ordre mondele aza kointerviewe atindi Johnson aloba na Samuel Do oza matoi mangongi Samuel Do azosenga pardon bakangi ye batili de fer na makolo ti na maboko makasi ezosola longoli ebilanga bakati ye matoi na bayonete mondele mutu azotinda bokati ye matoi na katikati ye batena ye ti pembeni ya mai ya salite bazosopele mai ya salite bazosambwisa ye mindele bazofilime mindele soi-disant bien fait baprovoke guerre ya pétrole na Liberia
esiko Johnson wana oyo abomaki Samuel Do nabaki otika lokota na mokonzi takota peke Charles Taylor mutakotaki siko lelo tozoloba Charles Taylor si bakamaki bamenote bakenda ye na CPI avant lelo na CPI batrahir ndeko na bango bakomisi ndeko na bango bakomi ndeko na bango suka bango ndenge moko mindele oyoyo eza kaka pasi bayindo Chombe Moïse Chombe anyaka kuta Lumumba boye na mutu ingeta tangu bakele na katanga lelo Moïse Chombe suka wa na bikinda ezala azata na tombo cimetière otrahir ndeko na yo okosuka mabe botuna Mobutu atrahisa kuta Lumumba lelo azawa lokumu nyonso azalaki nango suki wapi mais le côté mokolo Mobutu akoyawa nayebi te nazoloba wata libota Mobutu ezali eza mosala tata na bango asalaki meme libota Chombe mosala tata na bango asalaki histoire eza na ntina toyebaka yango mpo torepetaka baerere na bafoti te mpo biso ezali solo se solo tokoloba kaka solo. Alors, bino boza masango, polimbicité. Il y a qui va vite envoyer les premiers wana baye na ye na mwana na ye na molongo na ye. Bino bali kosambisa. Basambisi atuni. Makambo yo zoloba na bato. Ozoya mwa. Ya bitata mokeli ndapesinga yango. Kona yebisa bande kona ngai. Balo mwana bozoba na kindoki na bino. Yuzo kana biso boye. Abime wi ko bino bozabo endeke bozawa na yo ku pilorande lik epa na bino. Oselaka no mwi. Nako la so sultan awa. Bozala ki babandi. Bozala bakombo misusu. Ingeta. Alors, moi, je suis allé aux Jéliers. Si vous avez des problèmes la carte, et vous avez des problèmes le cola, l'ibala, il y a des gens qui ont voté. Si vous avez des gens qui ont voté, à l'objet, na bango été, moi, na oyo, na botier, na tatabaro, babotu na libala, et le kelaka, ndiye kopesa bango raison kake loloba na roi ete azali mobuki ya mibeko asali libala take kobota kozanga kolekele pa na biso lokola yo roi otiango mobeko eza lokola tosi yo te ozososola bona mutu siba kokondane ya kipavite kozala nani roi sikoyo ya kipavite tali matonda na boyebeleki ndelo alobi mwana oyo aza yanga bon siko soki aza ya yo ozwelaki ndenge nabi te eza zemi ya molimo mosantu nini zemi ya molimo mosantu ezalaka ta bite tobili boteyaki biso zemi ya molimo mosantu sikoyo ekomi mpe tour na biso ya kokota bana ya molimo mosantu mindele batomboki mindele batomboki sikoyo epesi yiki balongoke mindele bazalaki kozela bayoka ete abukaki mobeko na bango sikwa komplike kondima ya bato balobi bazongi epai ya roi komelisa roi masanga sikoyo roi malgré kwiti ayoki mpe bamasolo wana kozolanda keyaki bavita alobi mwana aza mwana ya molimo mosana
Et parce que le raisonnement, vous ne pas y avoir. Sinon, par moi, le bien, il y a qui va vite après. Au moins, il y a un peu de bigobo, au zika la moto. Mais ton pesi yo mokolo, ti lobi, kanisa. Batindi bandimina bango, bokelo kobuka koli. Ton pesi yo ngonga, yo moko oye bisabandeko na ote maema sote ya kibango, eza makambo lokuta. Voilà to limbisi. Mais ce kotingami na mokaka, okozika. Boye baboye, libomba bi mosusu eza susuwana eza nini. Soki yaki mpavita, aloba lisusu, azala na kobanga somo ya liwa, aloba ete, na kosaki kaka, po bakotika ete, balobi lokolo kosaki, okozika kaka. Donc na balolenge nyonso yaki mpavita si ayebaki ke, azali mbeka, po na kokokisa eteni ya mibu kama mibale na 15. Kwepesa moto oyo kumukibangu baboyela. Sala ya yo kalkil 430 ya boumbu kabola mokakita tepesi yo boni 215. Alors soki moto ya yango ebandi kobanda nzinga nkulu eboya ti 215 po tozwa etape oyo ekaboli eteni ya mibale tokokendela na konsomi ekozala lisusu 215 nde kotelema kimukibango. Alors eyaki pavita na 215 na 1706 eza logique, eza normal, bakolisa énergie, bakolisa nguya, bakolisa mokasi. Balongo te sikoyo roi lokola yoki te bakosambisa lisusu oyo mbala mibale yaki pavita lobi toyenga le 2 juillet le 1er juillet ezalaka samedi, dimanche le 2 juillet 1706 na 12h nde bakokata likambo. Alors le roi asengi na bango baevêki wana alobi te il faut nazala, balobi yo kokozala te, alobi te il faut nazala na assiste na jugement yango. Bozomona ke roi quelque part aza na sentiment mpe ya ndeko na ye, azomona te il faut assister atala soki bafaux juge oyo bamindele oyo bazosala mpenza jugement na lolenge mpenza ya malonga, baboyi azala te, alali na kwiti yenga wana na tongotongo bayeli ye lisusu miski ezomuta so dize papa roi na se ya kwiti 12h batie koni yaki pavita atuli lisusu yaki pavita kaka ndenge nalobaki lobi sango oyo ngai kipavita na telemeli mpona koteya ezali sango euti epai ya tata kee likolo na se mpona lobiko ya bandeko na ngai bayindo. Kasi boyeba malamu solo oyo bino bozolinga bozipa lelo mwana oyo naza na ye oyo nazozika na ye po balinga babotole mwana boyi po balinga bapima mwana nde na pembeni aboyi atangi mwana siko botala basango ntango yakangi mwana bakangi motema balobi fo azika na mwana na ye mpe na molongali na ye. Eske ezali te ke ifo boma nyoka na mwana nyoka? Eske okoboma mwana nyoko, okoboma mama nyoko rekipere mwana omoyebi kaza na vene? Alors balobaka te mwana dikaka solo mpenza kutu fumukimangu bakangi batie na boloko barekipere bana parce que bakoyebaka te ke papa jangene na papa kisolokele bakenda boloko na colonie scolaire ya boma sous haute surveillance parce que boloko eza kaka balolenge ngombe ayebaka te kazalaka na boloko tine batambolaka diaka mokolo akende komona kanga moyibi nde ayebi nzoka nazalaka na kati ya clotire moni yango soko olingi futa biye okende poto mpo noyeba te mboka mopaya koma kaka na frontiere olingi obima oyebi nzoka Kongo ezalaka clotire me Kongo eza clotire
Clôture wana basala na conférence de Berlin. Bamboka nyonso ya Afrique eza na clôture. Banclos. Soki oza na kati baluka koyeba te. Mais comment la frontière au monde a balobi visa? Autorisation de sortie. Ngombe alinga bi autorisation de sortie na clos. Hein? Et identité. Colonie. A coloniser, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Français. A coloniser, il y a des Portugais, il y a des Portugais. Alors, ceux qui ont commis la frontière entre Angola et Congo. Pour les gens qui ont été ata yana ngobota mane mama moko tata moko soja sapata ngambo kuna koti kuna ata mwana mama leki na bila seleki ngaki kuna comme il y a rebondi à Paris. Oh, ma chère. Hein? Et comme il va à la brigade. Oui, la brigade. Quand nous sommes venus, bonjour. Alors, aujourd'hui, il y a un mot de déco. À Outa, on a Congo. Dans sa montée, on a dit ici, on a non, fala qui compte. Non, fala qui compte. Donc, on est à l'Indéguénie. Yobe, non fala portugais, hein? Albiru mi bale, boyunga ni fa boyeto. Alors, eza pasi, balangu si mokonzi alangwe, yaki pavita, alobi solo bozo zipalelo, mwana oyo bozo tumbangana ye, boye bakaite, akoya kozipola solo oyo bozo kozipa lelo. Nakotika te bino bandeko na ngai bayindo boyeba maemaso nayebisaka bino nalobaka na bino ezali solo mute pai ya tata mo bato bayela mombongo bayela moyibi baza bandoki baza na bango basali ya nzambe te bayelaki lokuta mpoka ya kokosa biso nzoto oyo ezali komwa putulu ekozala kaka wana kasi nguya tata mokeli oyo ezali na kati na ngai nde yango wana ekotikala libela na libela. Alors, nasengi na bino bandeko na ngai. Botika bango batia moto. Nazozela ngo. Kasi bino bopelisa moto te. Kimulaza azalaki wana. Mbang ata gifle ya kimba. Yolo bana basango boye. Ala kizembe ya moto. Bangaza bazaga. Bongoza la moyenne. Bongo na bino lazo. Yaki pavita. Alobi azobanga moto te. Mindele. Bazi deja client liboso kimulaza. Oya gifle. Yaki pavita. Ndele moko pe kimulaza. Atumbaka ya vitakanga mbele. Nde bandeko na ngai ndenge lokola bayokaki yaki pavita na determination mpe na engagement bameleka kobongwana te sikoyo yaki pavita na ngonga eloko tosengeli toyebeza nini omoni akomi lokola boîte noire ya avion ekozika kasi boîte noire ekozika te nzoto ekozika kasi molimo ekozika te alors nguya tata mokeli nguya balongo eye koti na kati ya yaki pavita emakisi makasi moto ya makasi koleka moto bamindele bakopelisa oyo yaki pavita ayoka moto wana pi yango wana ntango bakopelisa moto ntango yaki pavita akobanda koyamba moto akotikala kokanga te akotikala kolela te po azalaki likolo ya moto azalaki na nguya ya makasi moko te alelaki kasi makambo eleka na kati wana bandeko na biso basambelaka na lingomba ya bamupe oyo bazolanda biso mpe na ngonga oyo totiaki emission oyo ezala bongo po biloko oyo bokoya na mongo kongo te mpe bolanga juge oyo azosambisa moto
soki bakateli moto etumbu ya liwa to ekomi na ngonga ya exécution ya sentence soki asimbi kaka elamba ya juge to elamba ya roi to ya président soki asimbi elingelo basengi intelligence asengi molimbisi oza oblige na kolimbisa ye yango wana eza kutu malikebisi baprésident bakendeke prison te po soki président akoti na prison ake kotala baprisonnier logique ntango azobima fa bima na baprisonnier nyonso elingi koloba ake kolibere bango po soki baprisonnier so babi président limbisa biso asalami folimbisa me kaka baro ake kosimba elamba ya sango ya évêque akangi bango elamba bolimbisa botika biso botika sango mpenza sasukuli dongolo adongoli ekokona makasi kende kosika yango wana nyonso eza bapreve mpona kolakisa ete mpona bango pardon eza te eza te bosala vengeance te balongo te na lolenge wana tolobi na bino vengeance te elingi koloba nini tozokoba etuka mokili ya molimo na ngonga oyo atiaki akosala mosala na ye awa tozoteya bino mpo kozwa conscience boyeba ete bayaka kosala biso mabe mokolo moko tokozonga na bonsomi na biso tokozonga bakonzi na bene na biso ndegongo basango oyo mibale Laurent Dedik na Bernard Dekano batindaki bandimi mpo batia moto pelisaki moto yaki pavika waki ekola kasi kandadombe kakuluswa yaki kandadombe yaki kandadombe kulengolo tuzaya yaki pavika walungwa nzule kwama mukumaka beto emukabeli yaki pavika walungwa nzule kwama mukumaka beto emukabeli balongo ke oyeba ete yango yaki pavika akonga na moto le 1er juillet bazwaki na ndalala tobenga mongongo namoni lindalala na ngambo ya likolo te na ngambo ya se donc bikeke oyo babengaka bikeke oyo eza na basenge nde babengaki bandimi ya katolike babeta na yango yaki pavika na basinga ya sende ya kisaki tokiko na mukaka ledeji yaki pavika zalaki pota elongo na tatabaro na mwana kengo ya nzenza esikwakuba balongo ke yaki pavika yaya na biso le 2 juillet 1706 le 2 juillet 1706 yaki pavika amika bimbeka mpona biso mindele basepeli mokolo yango yaki pavika baziki le 2 juillet 1706 botangaki na kelasi histoire ya Jeanne d'Arc. Est-ce que botanga yaki pavika na kelasi babomba mpona nini po soki bososoli mayemaleka lokola baacteur principal ezalaki bongo bakatolike ekosala ete
ekosala ete bokima catholique mpe bokoya bango lokola enseignement boke kotanga ezali plus enseignement chrétien bokokuta te mateya oyo wana lolenge moko mpe nkumuki bango kotanga te lolenge moko mpe ya vikakaka kotanga te mais eza enseignement minene ya 1666 à 1665 1706 1921 kotanga ngo te na kelasi maton de bengi le 3 juillet oyo elekaki lobi na 1706 basango bapesaki ordre epai ya bandimi bakende kosabote etikali to etikala yayaki bavita na mwana kembo ya nzenza na mutabara lokake kosabote nzoto wana eza likambo ya corruption bacorrompre roi mpe bacorrompre conscience ya bayindo oyo bake kosunga mundele do bayindo batrahiri yaki mpavika ntango azoloba ete bayindo botika mindele bapelisa moto nde lingaki kosunga soki baevêke batumba yaki mpavika na mokolo yango elingaki esala ete mokili na biso ya molimo ezwa bokasi ya bokasi mpo ntango kumukimbangu bakotelema na 1921 bokasi wana ebenga na mondele bala moko sikoyo lokola bayinde bato batumbi lisusu yaki mpavika bazongisi lokola tozongi na ntango lisusu ya nzingankuu ifo kokombola lisusu mabe wana mpo bautaki kokombola yango eye kosala te ntango tokomi na 1921 lokola ntango sikoyo bango batelemi ete bayindo mutu batumbaka yaki mpavika ifo baya kokombola sikoyo mabe na bango ebanda na 1921 mpo babipetola lisusu ndi yango ekosala te bango kwa vada na mbele ekosenga mikaka lisusu mbeka indeka makambo ezokunda ti lelo baasiatike ti bazoya awa mission mobimba ezali na baasiatike mpona corruption spirituelle tozoloba awa libota ya mfumukimbangu ya mosuni libota ya mfumukimbangu ya mosuni oyo bazolanda biso tozosenga na nkamba na mokoto bozala trop prudent oyambaka dia ASM te oyambaka mpe bambongo ya bapaya te bambongo ya bamindele oyambaka yango te mpo eza na bariske ya ebele soki bino bozwi to bino moni soki bakomi tata na yo mutu akomi tata na yo kopesa mbongo nyonso kozwi kaka mbongo na molimo tata na yo kosala vengeance te parce que yo kozongisa matombe epai ya mutu apesi yo mbongo balongo te po ntango oyo ozongisa matondo ndenge bana mbuta lumumba bazongisaka matondo na Belgique ezokoaffaiblir mbuta lumumba ndenge bana ya mfumukimbangu bazongisaka matondo na babelge yango nomoni bazwaka bango na colonie scolaire po sikoyo soki bakobeta mindele bakobeta bango na bayindo oyo baza na kanga bango bongo alors matondo ya mwana epai ya assassin ya tata na ye elingi koloba mwana sepeli na liwa ya tata na ye bongo alors tata kosala vengeance na ndenge balongo te nde ntina wana yaki mpavika atindelaki bayindo ete botika mindele batumba bino te kasi bayindo baza zoba balekaka kaka liboso ata lelo bitumba soki eza na mindele bokomona kaka mindele bazotinda bayindo bofinga bakontina bino bosala bango boye botiola bango bosilisa bango bokasi po soki bino bofindi batata na bino
bofingi kiboyindo na bino, boyini kiboyindo na bino, bosali yango mabe, bosabote batongo na bino, bosabote banzoto ya bakoko na bino, boboyi kopesa yango lokumu, na ntango bango bazokumisa bakoko na bango, bazotonga batongo mpona bakoko na bango, bino bibembe na bino bozokende kobwaka, bolingi kutu kotala na ngambo yango te, boza kosilisa nguya ya bakoko na bino, boza kosilisa lisungi. Kwa oya kosunga yo ezali oya yo, tango yo yini oya yo, esili mpona yo. Bango baza kokumisela bango, baza kotinda bino, botinda oya bino. Ndetina wana ya kimba vita la bino, botika bango batumba, pototaya na biso na bango. Ya kimba vita, ya nguya, ya bokasi. Le 3 juillet, yaki mpavita azotala bayindo mawa kasi pala kisapindele ete etumba ezokomba kembo lya nzenza koya le 4 juillet lokola lelo, le 4 juillet lokola lelo, botuna mbanza ya Kongo mpe nzinga bayoki kaka lokito ya kake ezanga mbula ebeti mboke ningani mupepe utangambo boye esekuwe mbanza Kongo bonga yoka lokite ya bandongo bato na bato bakomi koyoka baloyendo bakomi koyoka lokola musique sifflement ezobimisa son balobi yaki mpavita azalaki na nguya solo aningisi mbanza Kongo mpe nzinga na yango kake ebeti mbala misala nsima ya kake mopepe makasi yaki mpavita akufi te yalaka yala boya la sanda, d'abord on est là qui va vite. Si mapata, tant mapata masali, ndene, bamona, bakomi komona yaki mpavita, bakomi komona yaki mpavita, botala yaki mpavita na kati ya sanda, yaya na biso ye wana za koya bofongolela biso tokala yaya na biso na kati ya sanda, yaya na biso na kati ya sanda yaya na biso le 4 juillet, yaki mpavita lokito yaki mpavita lokito ingeta
Na 1921 Kimbangu batelema solo Mondela lingaki kokunda na mokolo wana lokola yaki mpavita alakaki ete solo wane kokunda mate mwana na ye akoya kobota matembo ya nzenza mozipoli ya oyo wana mfumu Kimbangu bayaki bango balaki ngonga ya kotanga ekozala lelo na eleko tozali kokundola mibuka mamisato na 15 ya yaki mpavita elingisa biso kokolisa biso na bososoli ya solo bovana Bayindo bolemba te etumba ya kipato kolonga
yaki pavita lelo yala kwa yala nge sama lunongo balono te nge lelo tokolingola oyebi usikila omoni lelo mindondo ezali yaki pavita batumbaki bango na mwana na molongali na bango tataba bambrouiller histoire atumbaka yaki pavita soki epai nini kasi réalité historique biso tolobaki boye ntango oyo balingi baluka na basite archéologique ya mbanza Congo batala esika ndako ya roi ezali batala esika temple ezali batala esika roi ya liboso mpe azalaka po esika oyo batumbelaki yaki pavita nsima ya mikolo nde nzete moko ebotaka nzete wana ebimisaka makila esika batumbelaki yaki pavita soki eza lolenge wana po histoire oyo batikelaka biso na ba 1700 wana ba 1800 avant déformation modèle ya kodéforme po lelo sana nzondo baza kofaire date yango ya ba millénaire mpona koloba ete bakoko na biso ya kalakala nde bazalaki kosambisela bato na eteni wana ndenge moko mpe bakosaki te kulumbimbi ezali ndako oyo ebota yango moko kobota nzoka nzete wana ya sanda nzondo wayala nkuu ntango batumbi yaki pavita nga nalobi nasengi baprouve biso le contraire baya na badatation na bango biso tolobi ntango batumbi yaki pavita nde nzete wana ebotaki yango wana tokutango na mbanza Kongo na biteni misato ya tata na mama na mwana na mokolo forme wana bayi tokendeki na bango na 96 bakutelaki yango bongo balongo nke mundela koya kopesaka biso badate te ambruyaka biso nzete wana ezodate ya soki 1400 yakotaki na nzete wana mpona kotala 1400 te nzete wana nzete yaki mpavita ya wana yaki mpavita yalaka yala bwa yala epuis nzete wana eza unique ezalaka mibale misatu te eza kaka moko wana soki bongo te mponi bapesaki yango kombo sanda entretemps sanda ya basanda ekokani te na nzete wana likambo yango wana bandeko na ngai tobandi ntango ya sika ntango tobandi soki tozwi histoire tokomona ete bakolopaki roi na masanga na mateya balaki ye couronne ya pape oyo azwa te mpe asali trahison bayindo batumbi yaki pavita netinda ya mondele bayindo babomi batumbi ya vitankanga mbeli netinda ya bamindele kaka bakatolike lelo oyo ezokoba tokolike eza na ntina makasi tososolisa bandeko na biso basambelaka na église catholique ke mokumba oyo bazomema kobanda mundela yaki awa eza grave na mabota oyo ebotami bakatolike soki babongwani te ti lelo parce que bakoko nanu ya bayindo basambelaki na katolike basala batrahison ya monde spirituel na biso ezokanga na bachance ya bayindo ezokanga na mayele ya bayindo alors soki lelo okosala réparation te mais libabe mutu ekolanda nde mababe ezolanda soki libabe ezolanda mutu eske mutu akosala likambo ebonga eza te bayindo makambo basalaka ebongaka il faut toteya bandeko
sango eza sango ya kobomba te, kisi ya mbongo ezalaka te. Lipamboli na kati ya libota bapambolaka boye. Obota basi, obota mibali. Bana basi babote la famille. Babota basi babota mibali. Bana mibali bazwa mbongo. Bamisunga, basunga mabota. Bobota bankumu, bobota bongo, banganga mayeli. Wala nde lipamboli. Donc elingi koloba, même ata schéma ya Yesu balobaki Maria akobota mwana. Bazoloba akobota mwana mobali. Eza maloba balobi. Po azala roi. Bongo, bakosi angelu mutalobaki yango. Ngai tata na nga botinga. Koko na ngai ndeka azalaki kobota te. Afetolo banini. Soki aboti mwana kufi, aboti mwana kufi. Surtout presque bana nyonso ya mibali nyape ya basi. Koko alembi libala. Abomila libala azongi na ebana bango. Mama na ye koko mafuta. Koko ndeka amonaki na tina libala te kwa kota ki pena menopause. Koko mbambano asi anunaki. Koko mafuta lobi ndeka libota oyo kokufa te. Zonga na libala ya lobi na kende kosala susu. Na bota bakufi babota na kufi. Lelo esi ekangami. Alobi ngana alobi zonga na libala. Obota mwana mobali tangu mikanda oyo akolobela libota oyo ezangi mutu akolobela. Koko nteka azonga na libala. Epai ya tata Mbambani, Koko Mbambani. Akei azwi mokumba aboti tata na nga tata ntangu mikanda. Tata na biso tata ntangu mikanda abotama na promesse wana. Eza pene ebele bazolanda biso na bandaku na bamabota. Bazolanda ingeta bayebike na bafamile na bango bakutana mbele na makambo ya bongo. Koko moko to tata moko alobi okobota ata balobi okobota mwana mobali. Okobota mwana mwasi. Kwa zongisa libota eloba melaka kaka bongo. Soki komi ya bango o angelo yaki na mapapa. Koko nteka aboti tata ntangu mikanda. Sima ye kobota lisusu mwana mwasi tata mwasi na biso senga. Koko mafuta lokola lobaki likambo ya tata ntangu mikanda ya kozala molobeli ya libota. Tata ntangu mikanda pusani koko mafuta azongi mokili ya molimo. Tango koko mafuta azongi mokili ya molimo. Babandi kolela. Sangwe komeli tata ntangu. Ke koko mafuta azongi. Tata ntangu ya lobi koko. Yo yebisaki ngai ke na kozala ntangu mikanda. Sikoyo na lobeli nanu na libota mote. Nasali pate loko mokote. Yo ke yo tikeli ngai ni. Na loba moni, makambo moni. Barumelite koko mafuta alamuki. Koko mafuta alamuki. Ingeka. Koko mafuta alamuki. Tango alamuki. Batunyo so alamuki. Po tango tata alobaki bongo alimaki libana. O susu yoka makambo azoloba. Ye tango mikanda. Metango koko alamuki batumusu bakangi tata tango mikanda iloki. Koko tango alamuki batu baza kokamwa asengi alobi bobengela ngai ntango azali alobi azali aye koko asiliki alobi bazongisi nga mpo na yo nga bayayasi bayaki koyambanga bango nyonso nesengo sikoyo nazongi mpo na ya koyebiso makambo mpo bayebisi ngai yo oye kolobawa nga nano nayebiso makambo te yango nazongi ozangisi nga bisengo ya bayaya na ngai. Tata ebisaki biso koko aviva lisusu au moins 10 ans po ayebisa tata ntangu mikanda makambo ya famille na bango ndenge ezalelaki kata na biso na kati ya bilaka wana
kolo masese makambo mosusu na koloba te eza balongo nke tozala na mayele lipamboli obotami mwana mobali obotami mwana mwasi natina force na yo bokasi no yango ebandeli kaka wana na famille ebandeli wana Yesu o bato bazotanga lelo Yesu mais bozo Bible na Matthieu kobanda na premier chapitre ya Yesu bokomona kaka babani bala moko bakoko ya Yesu ebandeli bongo batangi bakoko ya Yesu azotire force na ye wapi bakosa bino epai ya Nzambe te Yesu azotire force na ye na bakoko na ye preuve ya Yesu quand wake na ngomba tabor na transfiguration Nzambe mutayaka to Moïse na Eli siko Eli na Moïse baza banzambe to bakoko ya Yesu est-ce que bazali ancien leader ya Israël te oyabelelaki nde bango bato bayaki mpona ya kopesa manaka bapesaka ye balobaki bakozala na ye kasi akokufa mpo lokola trahison esalemaki na Jean Baptiste lokola azalaki trahi nde akokufa nde na raison wana Yesu ntango akomi na croix abenga Nzambe te ingeta abenga Nzambe te Matthieu 27:46 alobi Eli lema sabakatani botanga ngo wana na se bokomona bato bazalaka wana balobi azobenga Eli totala soki Eli akomikise do alobi Eli otiki ngai mpona mekasi Eli ezalaki na transfiguration bongo te ntango amoni pasi eleki nde abeleli esika nini na Bible Nzambe aza na kombo ya Eli traducteur Moyili Ndoki nde soko tali yango batia parenthèse elingi koloba mon Dieu pourquoi Matthieu abandonné est-ce que Yesu alobaka Eli ne masabakatani elingi koloba Nzambe otikinga obi yeta malobi kaka Eli ne masabakatani na sudeli peka loba alobaki Nzambe te alobi Eli otikinga ipona bokuna bato bazalaka wana sikona ba contemporain na traducteur nanga koloba solo o bazalaki balobi totala biso ya okitisa ye bandeko na nga wavuna eleko lokute sesilaki yango wana botambola bokende kaka yindo banso bokumbela bango sango na bango ya lobiko kopamba te bandeko na ngai bopomba sango oyo te bomoni invisible oyo bozomona eza invisible te etondi na milimo ntango nyonso bokobelela bakombo ya bapaya ntango nyonso bokokota na bamiziki ya balolenge wana milimo oyo eza koanime parceke milimo nyonso esalaka mpe mosala moko milimo mpe oyo milimo inspiraka ezala ya tata mokele ezala ya monguni epesaka inspiration elingi koloba kaka oyambi mayema uti na mokili ya molimo sikoyo yo soki oza liboso ya bato oza koyemba ngalula mipende ya bilanga ewuti kaka na makanisi kuna na molimo sikoyo ntango ozoyebisa bato ke nakoke koke yo si okenda si bomona bato bakenda mais inspiration satanique bato bayemba nzembo bakanisake bakokende na lola ntango bato bazoyemba azali awa siko soko tuni lakisa tokomona ye sur place ebongwani lokuta echangeaka baposition solo etikalaka kaka amoni bandeko na ngai bandeko oyo ayaki bavita bozala mayele parce que toza na danger badanger eza na biso
à peu près mibale to misiaka to pe mine na lolenge kani azi ndenge azoya wana azoya na position spirituelle tokoyebisa bino mission ya révérend Moon mission ya Asie ezali ya kokanga Congo nanu liboso Congo spirituel Mao Tse-tung alobaka soki tozwi Congo nde tozwi Afrique pe tozwi mokili mobimba. Si nous dominons le Congo, nous allons dominer le monde. Donc okoki kokamba okoki kokonza mokili te soko kangi nanu Congo te. Léopold II tata na ye Léopold Ier roi ya Belge ayebisi mwana na ye mwana na ngai na kibokonzi bokasi po ezala na yo kende kaka na centre ya Afrique na Congo misu nyonso ya mokili ezali brake awa na Congo yango bomoni Congo aza konyokoma na convoitise ya balolenge yango na Congo azali la plus belle fille du monde akoyamba mibali ya basorte nyonso ya bescro donc moko te akoya na solo parce que balingi bomengo na yo mibali nyonso balingaka mwasi mpo na nzoto na ye yoka maloba na lela yo na lulaka yo oleki kitoko na basi nyonso mokili nalalaka te mpo na yo etala yo ndenge otambolaka wana soko otamboli soko oleki liboso na nga nakomi ekeko soki nasali tala moni natikalaka kaka bongo ti bozongelaka wana te soko ozongi misu na nge elambaka lisusu te likolo na yo kaka bongo azoyebisa yo misu na yo babete namonaka lokola babetelako miziki na baangelu ondiri omutaka na sanza okitaka pa oleme pa na ngai salon de beauté na yo ezalaka kuna na likolo na kote ya baangelu bato basalelaka yo beauté démarche na yo eleki na ya mami wata me mami wata azalaki suka soi-disant akotambola ndenge yo mpe ntango ozoyoka ndenge wana okolala na yo te butu mobimba ya mijosa ayebisaki nga alalaka te mpo na nga nazamisi si osoko olingi obima ozitalatala bandi komitala lobibi naza mafule naza boye obandi kobakisa mpo yayebisaki crayon de beauté na yo ndenge otielaka eleki mokili mobimba otie lisusu crayon ale yo wana lobi tikaka ndenge pa ya mujosi nzoka ya mujosi azoluka kumba kaka zeni po yeba position ya solo ya mujosi ti ntango bazoyawa ke baye koluka bolamu na biso baganya eza te entre riche na pauvre égalité kotikala kozala te coopération mpe kozala te omoni bayokanaka kaka na moto bakokani lobi États-Unis akonzaki Chine bongo parce que Chine azangaki bokasi lelo Chine lokola komi na force militaire Corée na force militaire est-ce que nani Europe ekoki kokonza lisusu nini Chine te lelo Chine kutu aza kobundana na États-Unis nde bazondomona parce que États-Unis eza force donc bandeko na ngai boye bama lelo eza ntango ya kosolo tokomi na ntango ekokumba sango na bandeko bayiba mpo ndenge eza boye mission mobimba ezali mpo na Congo maikari ndenge ye awa baza kosala maso mpo bazwa badirigant na biso parce que soki ozwi dirigeant politique esili ndenge christianisme esalaki AICM aza mpe na mission wana mpo bakotisa badirigant africain na religion na bango na makambo na bango mpo bakonza biso alors bazoluka ndenge nini bakokanga spiritualité africaine nde na 95 basalaki maso avant révérend Moon aya awa bazwi bampevalongo nyonso na bato alaniste mpe bakei epai ya bakimbangiste lero wana ezalaki eleko ya papa ya lungana masolo eza milai
babimisa misolo bapesa badualaniste bakorrompre bapevalongo mpo basala maso Mobutu azwa bénédiction. Soki Mobutu azwi bénédiction esili, kasi toza koyebisa bino kobanda 90 ti 95 tobunda etumbana makasi na convention spirituelle bake kokosa kuna ete biso toparticipaki na destruction ya Hiroshima na Nagasaki po tofournisaki uranium epai ya baaméricain. Ingeta biso pe toke kosamba tolobi tango Belgique apesaka uranium epai baaméricain tozala na droit te, tozala ni de loin ni de près, tozalaki koyokana te na babelge biso tozalaki besclave tozalaki na un mot à dire te. Moto ya ye ayibi akoti na ndako na yo abeti yo akangi yo basinga nsima ke kozwa azwi mbeli na yo ake koboma nango mutu yo kosala association de malfaiteur te. Infraction eza ya ye parce que ngaku to agresse ngai biso besclave tosambi wana esili nde esalaki te. Révérend Moon ntango azoyawa akonvenkaki bato ebele atiaki misolo badualaniste baliaki deja mbongo bakowangana te. Bapevalon bakendaka lokola eza ya kimpaki vita tokodevoile nyonso te. Me ntango Révérend Moon ayawa aeshuwe Mobutu ake France na Nice tokomi mokanda koyamba bato wana te. Soki ozwi yango kaka bénédiction tokoti na bowumu me batiki te. Ti lelo mission wana ezokontinue ti lelo yango tozoloba bosala ngele toza komideklare te kasi toza nde kolimbola mpe koyebisa bino te tozali na mission biso ya kobikisa bayindo elongo na bino banso mpe bayindo banso bozoyoka biso. Omoni bakoko badakoloba na basese na ntina omoni esika bana bavandi soko yoki kaka anti esima piangwe kumpinde tambizengozi anti esilwe ngayaya kumpinde tambizengozi elingelo besika bozali mutu mabe azali wana ozomona. Donc biso bayindo bato nyonso bozomona ya balokoso mosusu ata aza misu neti azomona te o bafungola ye misu bien te ntango atambolaki bosimbaki ye yo kanti mpo aye kolia wangila na quartier aye koyekola bino te. Mindele basalaki corps de la paix po permettre bango bakota na Afrique soi-disant ke baye na corps de la paix nzoka mpo bayekola biso malamu bakolia lokola biso bayeba bibale na biso to livre bango basekret na biso nyonso. Me bachinois yango mpe baye nango baasiatique yango wana mpe bozomona chinois azolia matembele azoya kovanda pene na bino bozomona bachinois baza simple ya nini asali la simplicité mpe na bango bino bozala mayela kokotika kuna musika yawo bazokende ntina bainstitution koteka bagalete okokuta chinois na palais du peuple ya mwasi azotambusa galete ye mpenza afuti azwi mpenza visa afuti billet kotambusa galete ya combien wana biso tokosala ngo mpa na bango bakolinga te. Bandeko na ngai yaki mpavita oyo tokumisi awa na mongoko ingeta bozwi lipamboli ya yaki mpavita te mpo bobomba yango na poshe kasi mpo bokende kokabola yango na bayindo banson makambo eza serie toza koyebisa bino makambo eza serie na mokili to milengele milimo ya bakoko na biso eza ya kolamuka 2021 baza na posa basala epa na biso. Soki bozoyoka makambo ya bavaccin oyo ebandaki de 0 à 5 nyonso bazosala boyeba malamu ntango nyonso libération ya peuple eyaka peuple colonisateur asatakaka na population wana na bamoyen ya kodétruire bana oyo babotamaka mpo bayebi ke baza milimo ya kala oyo eye lisusu kobotama. Mpo lokola tozali awa
na entrée ya mindele milimo oyo nyonso eyambaka bamindele na ebandeli oyo nyonso mindele mpe banyokolaki bakoya kobotama lisusu na ebandeli ya bonsomi na biso bamayele nyonso oyo tozalaki nango yango nde ekoya kobotama lisusu na eleko oyo yango nomoni na ntango ya Israeli n'Egypte babomaka bana nyonso ya mibali paske eza milimo ya kala eye bokonzi ya Israel eye na nzela ya bana wana esika wapi Moïse abikelaki na ntango mpe ya Yesu ndenge moko babomi de 0 à 2 ans na ntango mpe ya mfumuki mbango bayaki na maladi na bango variole, varicelle, tuberculose nyonso na maladie du sommeil ingenda ndenge moko lelo na période bayebi ya renaissance africaine ndenge bozomona vaccin de 0 à 5 ans de 0 à 10 ans de 0 à 15 ans bana bamela bamai te donc nyonso wana bayebi ke soki mwana meli mai te akokufa te mais cerveau na ye ekozala faible esprit na ye akozala na difficulté pour diriger cerveau parce que kizengi azali kizengi te boye na nzoto mais cerveau ya kizengi nde eza faible molimo ya kizengi eza normal mais ntango azocommunique cerveau aza na faiblesse ya kotransmettre maye ya molimo na nzoto ndenge moko paralysie eza alors liboma ezali mutu aza normal kasi molimo na ye nde ebimi molimo mopaya esali nini ekoti nde ezosala na place na ye lokola mbo ake kolia na fulu yango wana moto mundu azovivre sans contrôle akolia n'importe quoi parce que aza na molimo étranger wana ekoti a partir ya baprénom molimo étranger parce que inketa molimo mbo soki ekoteli okoyaka biblia te molimo étranger nde azolingisa yo olula Europe olula biloko na bango mpo ozala zengumuka na bango mpo bango bamataka biso tosalaka nini tokitaka sikoyo mpo nozonga normal ifo milimo ya bakoko esala nini eya olongwa mutu aliboma olia susu bisuka dendo te olia lisusu makoso te olata batombola te milimo ya bakoko ekoya kobengana milimo ya mopaya ndenge epai ya mutu aliboma traitement ya mutu aliboma ezali te osokola ye ezali te okata esuki ezali otraite ye molimo eya kotambusaka ye ebima molimo na ye moko esala nini ezonga na esika ezonga normal alors traitement ya mutu mundu ekozala nini bengana molimo ya mopaya zongisa molimo oyo ya yo alors molimo ya bayindo milimo ya bayindo nde eza na mayele ya kokela nde eza na mayele science mais eza spirituel invention nyonso eza makanisi boprouvenga le contraire bainventaki eloko boye parce que ezalaki mposa sikoyo moto azokanisa tokosala nini na esika oyo bongo nde mokili ya molimo ye kosunga alors mokili ya molimo na biso esungaka bakoko na biso mpo bazwa mabele batumbango ebongwana ekomi libende mpo basala bakongo na bambeli me milimo bapaya banda bazwe na yango bana ya académie de mauvais arts basali kongo ya libende nani libende ya ekeko simbi kongo si basala bakongo mpo na nini mpo d'abord yango moko académie de mauvais arts kombo nango ezalaki lik sikoyo lik inketako batakobenga kala saint lik alors lik wana soki lik de 47 ans na Laurent de lik babomaka yaki bavita babomaka boyindo siko académie wana dirige na ligue wana spirituellement mbuma nini ekobima wana ifale bapesa yango longo mpanzwa ngangula académie mpanzwa ngangula nde bakozwa mayele alors vutuka ya solo eza molimo akoki jamais kolinga babenga ye Anatole po yebetala ntina kombo Anatole yango te
na Jean-Claude. Hein? Ingeta. Quand on a un mokili, les amokili passent. Botala tabino moko. Pierre Libanga. Pierre Libanga. Pierre est à la masque, il est un féminin. La féminin, il Pierre. Bon. Si quoi, comme il y a Pierre, la personne qui a une balle, une balle, une balle, basi. Bana mibali. Asi azui déjà comme il y a Libanga, la féminin. Il y a moi dans mon bail. Si vous savez que comme il y a moi dans moi, Pierrette. Si vous avez Pierrette, des amis féminins, il y a Libanga, il y a Pierre. Pourquoi Pierre a mis ça déjà la féminine? Il Pierre. Si vous savez qu'il va lever une Pierrette, ça peut être cause à Libanga Mouké. Tout est logique. Mais si vous avez levé ça féminin, n'est-ce pas possible ça va être maillé. Et ça, le compte à ma belle. Biso tadi azali tadi libanga azali libanga azana féminine azana masculine quoi azali libanga bongo balo manke kama tele bali bona biselo kama biselo sozote ya hôtel ba bokele hôtel sango lo biko ya balo manke et Malalunga a été le bureau Kakamawa. T'es pas que le bureau Mawa, t'es monté le Maka. Balongoke! De Bongo, Mayene ya classe Waneza ya Bolongo Banatepo, la chèvre. Mobali ya chèvre, bouc. Hein? Ah! Le B. Bœuf. Hein? Bœuf. Bête. Si vous avez dit que bœuf. Féminin pour moi qui est à la dame. Bœuf. Si vous avez bon, moi, je vais vache. Compliqué ma cabrier de yango wana bandeko na ngai mosala eza monene mpe makasi. Lokwa tokoti neleko yaki Mpavita azalaki déterminé pe engagé. Atikalaki fidèle na mission na ye, atikalaki ko trahir ya côté. Yeba pe malamu. Soki lelo tozali bandeko yaki Mpavita, to garder intact mission ya yaki Mpavita. To trahir ya côté. Soki balobi to liaki eloko boyete, soko le yango trahir yaki Mpavita. O trahir pour Mukimbangu. Ce qui te le dit, tu sais que l'autre sala ngote, pour aller parmi Betinda. Samson va faire ça et qu'il a quatre sa soukité. Bon, dans ma carte, c'est qui souk. A comment il faible? Alors, moi, je vais qui devant de la convention. Mindele Bayebi, Congo. Soko lingo bebi sabango balia eloko boye. Mais ba koze eloko ekila bache. Tango oyo bakanyi Mukimbangu. Mindele bakeko tia bangulu na nkamba. Bangulu na nkamba elongwe na 1958. Poni bakena ko tia bangulu na maya nkamba. Baye baki. Kengulu azana négatif pour la biso. Bon barabe balia kangulu te bazo vivre te kolia ngote akokimisa milimo ya nguya bakoko na biso. D'ailleurs ça l'expérience lia ngulu ko na faiblesse ni ko yona et mokolo nyonso kolia ngulu na bino batu bozo ya biso na YouTube ti la télévision.
mokolokolia ngulu tala kaka ndoto ni nokoloto tala kaka ndoto koloto soki ekozala bazolanda yo te okokita na se soki te basoda soki to okobundisa eloko jamai kolota ndoto mokolo yango lengulu ke ozokumbuka likolo po ndoto ya kokumbuka likolo eza ndoto ya elonga olongi banguna na yo soki oloti basoda bazolandalanda yo keba eza bandoto ya liwa balongo ke lelo mokolo yaki pavita ekomisa biso bavolontaire ya solo po yaki pavita mikabaki pe atikalaki fidèle na yavita nkanga atikali fidèle na tata mokele atikali fidèle na mission na ye toyokani bongo alors biso tokolibere Congo pe Afrique na maboko ya monguna tozala fidèle topesa bakoko na biso lokumu tozonga na bokoko na biso topesa yango valeur soki nga kombo na ngai kusu kyambu nzala panda na ngola yo pe kombo nunani natunga bwanga ingeti bongo kombo na ye mayunga ingeta kombo na ye tena bango chumba mbwene beso na bali kotanga ndenge wana na kusilisa nyonso tina bakoko nzinga nduku soki natiki sikoyo banengwa injustice ke bino kozala bino banengwa sanza nengwa toto na nengwa mwese bongo bon bino nyonso kutina moto otala kombo na yo otali yango eza na prenom na kati tetala tango baninga batunaki kombo nunani kombo nini olobaki tango okenda koluka mosala kombo nini olobaki tango okenda kosala examen ya dimission kombo nini olobaki mokolo okenda kozwa carte de lecteur kombo nini opesaki kombo nini opesaki tala carte na yo soki okuti prénom o Nadine o Mélanie o Pierrette o Adolphine o Jean Joston o Pierre-André Bernard o Jacques Chrysostome carte de lecteur ya trek siko fose na élection ekoya alors il faut senga mona lumbanga pokende kovunza balongo te eza koseka kasi eza na ntina makasi Mobutu asalaki politique à recours à l'authenticité Mathieu Saka ye na gloire abomi recours à l'authenticité sili mpo na ye alati cravate na redingote esili balongo ke ote mpo na mosala yango nalataka cravate te osalaka trahison yebisa bango lata costume eza tenue de ville na cravate yebisa bango na belaka pelo mais la cravate soki moto alinga salonko isifia simba kaka parti ya likolo balobeli nakome eza pandezo mobimba balongo ke batondo mingi tokoliki ayaki pavite azali ndakisa monene mpona biso elonga mpe monene sango ekokende bisika biso eza kaka biso tobomba yango te totambola na yango tosololi yango eza sango ya bayindo lelo yaki pavita na mokili ya molimo balongo mpe bakoko bazomona biso tozosepela
kasi ntango bazali kotala bayindo baso bazokoba koyemba kiadikanda nombe bulengolo matondo ekobima biso awa ekozonga biso na bandako mpe bandeko boza na bandako na bisika bozali yaki mpavita yaya na biso yaki mpavita ndeko na biso moyindo mindele babomisi ye batumbi ye na moto soki mpe ezalaki yo ozala na place ya Bernard ozala na place ya Tatabaro soki mpe ezalaki yo ozala yaki mpavita soki mpe ezalaki yo bebe wana mwana wana kembo ya nzenza ete mama na yo yaki mpavita to yo wana oluka bolamu ya bayindo na Tatabaro oluka bolamu ya bayindo na ntango wana ndenge batumbaka yaki mpavita ndenge mpe balingai batumba yo yeba bongo malamu. Donc moto nyonso alukaka bolamu ya bayindo soki azali danger mpo na Europe yebango mpe malamu te mokolo yo mpo koluka bolamu ya bayindo kozala kaka danger mpo na Europe. Alors malamu ozala danger mpo na Europe me mondimi mpe mondimami epai ya tata keli likolo na se mpo pamba te yaki mpavita batumbaka ye eza mpe na basusu bapesaka ye tolitika na yo yango bongo kasi yaki mpavita yikaki mpiko lelo 315 ans tozokumisa nani boyebike kombo yaki mpavita ekobunga lisusu te bana ebele babota mpesima kombo yaki mpavita kombo yaki mpavita balati yango na banzoto ezokola se ekokola ekomi ntina baavion elingi koloba etikali libela na mpona nini libela na libela po azali na bomoi libela na yamaka kose manifeste soki okufi lâche oke na boloko kombonu ebungi kaka yango na bomoni batembele mpe babebatelaka bakombo elimwa kaka boye me mbuta lumumba muta ndimaki komikaba mbeka kombo ezokoba ti lelo bongo me bacombe soki kutu biso totangeli kasi bongo omoi mwa lisolo me bambuta lumumba baza na bomoi yaki mpavita yaki katanga nemwe ezinga baza na bomoi yango wana baza kose manifeste ntango nyonso bongo bakoma etumbi ba mpona kolakisa ete ntango ya bayindo esi ekoki bafarao na biso bakendaka bazongisi bango na Egypte bosoki balobi tozalaki na nguya mpe science développe te me pyramide wana bokende otala yango bo wana nano pyramide eza batongo wana kaka tongo bongo sikoyo bandako ezalaka ndenge nini bapale ezalaka ndenge nini bapremier civilisateur ya mokili me ntango wana kaka eye bongo mbala moko na foto mokimbangu bake kotia na kati elingi koloba nini le plus puissant oyo aza likolo meme ya bafarao ye wana tu balongo te mokili ekomi na somo bozala mayele na golfe ya Mexique moto ebimi na kati ya ebale batindi au moins 6 bateaux basali 6 jours soki 6 heures na bandi mpo baboma moto wana bango moko bajournaliste balobi moto wana ezali moto moko apocalyptique elingi koloba moto ya apocalypse esi eyeli bango ndongo moto ya Canada ekomi plus de 700
moto epeli dans les villes na bakaniki makamboto makambote bakosila na France moto susu utopela ingeta tata mokeli asa bandaki kobeta bato nde baza discret kasi biso tokozala discret te bolamuka pamba te soki soso aza ya kolamuka si abeleli kokoriko tongo elingi ko alors soso ya mobali ata na kati ya kosu okoyokeka elobi ebele eleko chaku eza eleko kitoko mpo na nini chaku abotaka na bowumbu te akotika mpe bana ne na bowumbu te elongi ya kosengi ete bozana eleko ya bonsomi mpo eza eleko ya chaku abotaka na bowumbu te yangwana bapesi bino elembo ya chaku baye bozolanda na bandako boluka boyekola chaku so boyekoli chaku bososoli ntango tozali interpretaka kaka oyo eza na ntina bongo nyonso te okoloba bino nyonso ya kozala na ndambo oyo atina elingi koloba chaku ndeke ya mayele ndeke ya bososoli ndeke ya bwanya akobota bana ne kaka na bosomi nde wana bino bozali elembo ya bosomi tika mapamboli ya bosomi ezala na bino ekongamo ya bino bana na bino babota mataka na bosomi milimo ya bonsomi ezala na bino na biteni biso moto akonza bino na bozoba te bana na bino bazala bana ya mayele bana ya nguya bana ya kwanya bana ya bokasi bana ya bopikiliki ingeka bano bakosala Afrika ya lobi ezala Afrika ya nguya mpe ya makasi bana ya bozwi bana ya bobola te bakokelela te na biteni nyonso ya bolamu kaka soki mabe ezali kasi mabe ekende mosika Kongo abikisa Afrika Kongo abikisa bayindo baso kobanda na bango maifuki bango mobikisa bayindo mpe na elengo oyo kolandela bilembo na bango mpe na bino bakondani baso bato ya koyoka